Bisinga so kende poto tina ndenge na raconter wa. Na komi na mikili. Mais eloko etikela ngaka na mutu na matin avion. Tilo musu na sekaka ngo na matin avion. Nazoya avion so fois atterri na ba 7h wana nazwaki un seul Bruxelles. Na komi na tongo wana nabi yango poto yango yonga na ye nazokende pa ya nani. Donc na ngaka tika na ya po bandeko na pe ba wucho ya bazana nu na situation te basali ba demo ba landa na kiso mi balé bana ni te na bi o mais na komele pa nani boti ba choko na avion ba biso te ozo kende place te oke place ba choka bon te ba choka ka ba che yo yebika ke no ndenge ba wana ba yaki yo pe kende ka poto obi o mais nga za ina parler nanga nazo vanda nanga na parler nanga makambutu oyo boye nazo komela et pas nani. Bon, si c'est comme ça, na Hollanda bandeko nanga en Espagne. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Mais difficulté boye, so give make OK na droit chemin. En tout cas, je vais dire non. Non. Okota pe monde quoi. Okota kape so ina boy batu bayebinga bagoloba ki akotaka kutu ayebi yango don akotaka yango na kotaka yango na kotaka yango facile monde wana pona yo parce que les gens sont monde on est alors le côté monde est-ce que monde est facile monde de coopération bon attendavement ezalaki facile mais comme dit le Kinois zala pe na mbangu non bouledoc sigo po solingo boya mbangu tika pe cop c'est ce que moi j'ai fait donc na kota ki yango moi mayelo OK tozwaka na Kinshasa to mema ya obeneti na monde mais ba intéressant ka to yo mo zaki intéressé au monde bon neti parfois kutu na bosani omoni na poto to vivare mususu so sala te na ba aide na okuta na période mo ba katio ba aide oyambi pe moi bandeko na palais aide ezalaka te mais faut bofuta ndako batu makambutu nga ba memanga te nga moko ka na mutu na nde na bano mona batu bazobundana nga moko na m'intéresser ti nga mona mikotisi oh mutamema ka to mtala saute te mutala kisanga kopte c'est copé belé dans bateau mutanvier à moni par exemple de moi ça là on est envier yo do mtala saute non kolakisa en tout cas non nga mutala kisanga kopte donc na mona ka ndenge bazo sala na kutani pe ne loko mo wepa na nga na bi o pe na wo sala ngo boye na meka ndenge na mona bakoti ti basali na koti pe na koti na pesi na moni ke bien mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote Papi Gen to le bela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen to le bela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka pona kopesa makambo yango to bisibino ki azalaka muninga na yote ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen to le bela vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie yo brondo nazalaka muninga na yote pe na kotika pe kozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie gumu chuchu supu azalaka muninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie yo soute pa nazalaka muninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka muninga na yote pe na kotikala kozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie est-ce que nga naza muninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka muninga na yo te Papi Gen nazalaka muninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie est-ce que naza muninga na yo te est-ce que naza muninga na yo te Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga non?
Ngamatano. Papi Gen tolobela vinde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantus Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Hi, Banakin, Bana Londres, Bana Diaspora, Bana monde entier. C'est moi, Nathalie Makoma. Mon Dieu, dans un enseignement comme Sabino, Ngaï, les autres, recevoir box dans la CPLA TV. Mais eux, pour un fait, na recevoir en gros, pour na remarquer qu'il n'a pas comme best of the best. Bafan, Babano, Komelanga, moi, na tenu aux Alpes, on a à Londres, mais autant en nini. Mais sur CPLA TV, hi, hi, au moins, Baibinga coûte grâce à CPLA TV. En tout cas, c'est incroyable. Je vous dis, Binonyo Suboza Kuna, Oazana Ngote, Bozwango, parce que Kuna, Bozoba update, ya musicien, Bozoba update, ya single nanga, Ozoya, ya Papa G, I can wait to see your smiling face, and your little hands, Papa G. CPLA TV, CPLA. Okay, watch CPLA TV or get it, because I have it. Bye. Voilà, Awa Nazana, Espagne. Je crois que 2 mois, 3 mois passés, Nabande coupé sa annonce que Nagozala en Espagne. Donc voilà, Lelo Nazan Espagne. Toko Magi bien, très bien et très bien reçu. Bande Robambi bien communauté en tout cas. Bana Bilbao, Bana San Sébastien, en tout cas big up Nabino. Je fais un petit coucou déjà. Et pas présent Sami, hein, présent Bana Libanda, Nakei Nayo. Et puis, présent JC, en tout cas, Serre Nabiso Patience TV, en tout cas, accueil yo. Merci à vous, ma CPLI. Toujours dans ma sola poto, en Espagne, na Zoyamba Moko, Yabandi Konso Bazala Koto Toba Bilbao, comme on a eu Fabrice. La personne qu'on a dévoilé avant, il m'a fallu ça comme on a eu azana ni tomi ko sono bina survie na ye linya vivre na mboka ko bele beta msoba ya Espagne ba Kimi Washington big up Jérimbo na Canada IP Diego Kao merci na yo et merci également na Émile Bamba de Zurich toujours Didier Yi merci Jérimbo na Canada en tout cas bino nyoso bozala wana surtout émission oyo botalaka oyo bobengaka sono za abonné na biso ta bonne toi c'est gratuit hein ils ont gratos s'abonner quand on a la vie pour rattaquer sur la notification de bisoté. Voilà, donc, nous avons invité Nangaï. De Kombote. Kombote, mais c'est les journalistes. Boni. Ouais. Bien, mais c'est les journalistes. Ouais. Très bien, quand on est au monde. Voilà. Donc, en tout cas, je suis au zénith, Naza bien. Voilà, moral de Naza au zénith, quoi. Ouais. Au top. Au top. Voilà. Je suis tellement bien. Ouais. C'est bien, Ngaï, Fabrice Mafolo Kiki. Les intimes, des fois, m'appellent Moukamba, tout ndenge tokoleli. Donc, mais comme ba botelinga, Kiki Mafolo Fabrice. Ouais, Mafolo Fabrice. Ce que nous avons dit, nous avons dit, biso sola na biso to chaba to l'aise. Je vois qu'il y a tous pas na yo, tu vois tous pas na yo, na parler na yo. Vous avez vu sur ndako na yo déjà merci. Pour te mêler ba maya malili, te mêler ba biloko malili awa, te mêler biloko moto, en tout cas te mêler tout. En tout cas merci. Alors, ndeko Fabrice yo na Kinshasa za mo na commune. Oui, s'il faut que loba Kinshasa na kozala na complexe wana mingité. Na longwe Kinshasa ndenge ka ba mutation ezalaki, donc je me considère comme Gikuitwa. Je suis na Kinshasa, mais
tokenda nga mwana muke na Kikwit vie na biso nyonso batinda papa mutation donc j'ai passé toute ma vie à Kikwit donc je me considère comme Kikwitois je suis na Kinshasa mais je suis vraiment un Kikwit na Kikwitois na ibita soki émission kozala na balang mibale po mususu ebi lingala français pe kotaka soki ko déranger te ngeke mwana Kikwit mouvraiment mwana Kikwit mwana Kikwit et au cours de l'émission ngetaza vraiment mwana Kikwit. Ok. Ngeke na kwiti côté. Yo za kwiti côté ni. Ah bon na koli na cité. Pour na oloba te na botami mais na koli na cité. Na tangi ba classe nga na Saint-François, na tangi na Sadi sana, Saint-François PK mais ya secondaire, na ke continuer na Ndobo. Donc na tangi moi ba école du fait que na moi. Bon, je sais pas mutula na tana ya otanga, il se peut que atanga giwana. Mais natangi na Ndobo natangi moi ba école ebele quand tozali bana mike moi oyebiga moi ba bouleversement mutu okeboye papa longolo amemi okoto ti na aussi lisa classe ka wana Kikwit na sali pe graduate na ngana Kikwit na ISP Kikwit na sali géographie sciences naturelles na ISP Kikwit na sali si graduate na ISP Kikwit. OK. Wana parcours na ngana Kikwit. Bana mayumbu mbote na bino tu bana Kikwiti bana Kikwiti to linga bino trop pour na Kikwiti ba guerrier bazali ba soldat pe no mona lokola vient ngai Daniel Etier au sentir ki wana pe na ba soldat pe na de Kikwiti pe na tout cas big up obligé donc Kikwiti a fait alors sikoyo likanisa ko ya poto ya ndio e kotela ki wende kene pour au bolemba mo ke no oyo no mikili bon on a parfois ekoka musape ko segisa bato naza na IPEN na osa licence na IPEN na silisi yango na ne nanga deuxième nazo silisa boye na vanda jour musu boye ya ba secret musu parfois na koloba te mais na koloba mwana na moi ba code pour déranger pe ba côté musu te ndengo yebeli na vanda boye sera ebisinga voilà ezana masolo moko onde gona akendela ki poto ezongi yelanga na ba 6 heures na ndaku wana na cité verte na futela na cité verte yana masolo moko ndeko no akendela ki poto masolo ngo parfois ekosila na samedi wana to jeudi soko lingi ondimi na samedi okende poto bongo na mutu nanga kutezala te na ebise non na raisonner bon atana nazo koma susu page environnement na étoile de la nation na croisement juste Équateur na commerce fona keni musala era ebisinga na bino fona sola pena moi ba camarade pona mutuvuma masolo poto ezala te na eba ya no tozo totangi togosala togoya poto me yelinga ya brisk otala na poto ngo kuna na kenage sana nini premièrement mais du fait que poto kane to bando yokela ngo na bina sola na bana mai na meyi ko betela bana mai ba bisinga no noko en tout cas kende soge simbite ozongi musale ozala kaka na bengi ser na ba 10 heures na ibiseke OK na go kende ayibisinga OK kende wana ba période photo gi na boulevard wana kangisa ba photo mutazo ozwango tututu na kangisi na moni pe bazu ba photo bake basali nango bago sala pour ne pas détailler nyonso na samedi bazuinga ba meminga tout na matipe na epoto voilà ce que donc au 4 classe te wada na silisi classe na silisi classe to komo zela siko ba 2 mois 3 mois boy to komo zela ga ndenge zala gani na go sala mais na zala ki déjà banana otanga classe bayaki ko solliciter nga comme journaliste pour na sala environnement environnement zaki ba science nouvelle na RDC naza kutu deuxième promotion ya environnement na IPEN IPEN bokalezaki IPEN erezaki géographie menasima bayego bagisango erezaki géographie sciences naturelles bayego bagisango géographie gestion d'environnement donc naza deuxième promotion environnement ba sollicitaki nga baezwanga na bandi déjà classe ici là na okutana makambo ya poto wana déjà nazo koma page environnement na étoile de la nation na Kinshasa et pas ya Jean-Pierre Ndombe na ibite s'il existe encore
donc mbote na ye soki aza ye nde azalaki nakoloba directeur ya éditorial wana donc baye kozwanga bayebisi nga so okende poto tina ndenge na raconte awa nakomi na mikili mais eloko etikelaka ngaka na mutu na mati na avion tile oyo mosusu nasekaka yango na mati na avion nazoya avion soki fo atterrir na ba 7 heures wana nazwaki Ensen Bruxelles nakomi na ntongo wana nabi yango poto yango oyo nga na ye nazokende pa ya nani donc na ye na ngaka tika na ya po bandeko nanga mpe bawuti oya baza nanu na situation te basali ba 2 mois balandanaki soki mibale banani te nabi o mais nakomele pa nani te batio kaka batio oyo oyebi kaka no ndenge bawana bayaki yo mpe kende ka poto obi o me nga azali na pale na nga nazovanda na nga na pale na nga makambo tu oyo boye nazokomela epa nani bon si c'est comme ça na olandaka bandeko na nga na Espagne nakomi 1000 chance ka ndenge ezalaka tozosala ba checking wana basi bayaka na mwa bakoli ya bambisi tututu nazai oyebika mutu azo ya poto selo batango bamemaka biso ezala tozala na biloko te mutu akoya parfois na mwa koli na ye apesi mwa lar ya ayebisa ngai nozwa lar wana basinale mpe ndeko na ye koto na poto ye nde mutu azwaki nga amemi nga epa na ye ti lelo kutu nayebaka bango su te ere nabimi kutu nakiti na za vingtaine namoni koma ayebaki elamba nalataki nazwi mpe biloko nakobima nabima bi okoti nga nakombeje nakoti ndeni mpo nayaki deja poto yango sikoyo oloba nakoti koma nakombeje ya aloba nakoti nabi onakoti ni abi me papa wana okoti okomida na poto nabi ebonga nayaki wapi nga nayaki na poto mpo nga kuti makambo ona banomona oka nayebi yango mpe te naomona oka normal azwi nga amemi nga na pale na ye tokomi na pale na ye tovandi mpe namoni ayambaki ndeko ne mususu ya pasteur ezalika juste après ba bonne fête wana namoni mpe mwa vie ya poto yango ndenge ezalaka ndeko na pasteur amoni nga s'intéressé première fois kutu navandi boye namoni ndeko na pasteur ayebisi nga moto po azalika na génération nanga nana biloko ebele fo nazonga nanga États-Unis soko sepela na babiloko mosu abimiselanga no abimiselanga soki 10 paires à chaussures au pona ata 5 paires webi na pona ki 5 paires wana alobake nga kuna ozonga na dana kini po babiloko bano mangenga na Kinshasa nabi na ozonga na dana kini ekoki po toluka ba chaussures na Daniel na ba ipene wana tozwaka te wana ka mwa ba anecdote ya ba makambo elega ikala toke na expliquer baba bisinga ok boke ne botala billet pour que ne Espagne pour na bisi ban fona ke ne Espagne total billet bien ngo pesa la gité et osane ti lobby il faut na la wana bon ba memanga ba côté mo boye na la en tout cas quand na Bruxelles na koga ngote na bino fona zo hotel comme na mbongo na hotel a cher na bino fona zo hotel pour na pe valeur mbongo na mu na ye bangote na mu no normal combien o soki 70 balles na kena na futa 70 balles na lali lobi nango nazwi bis na Espagne bana na koma na Bilbao ti lelo na ga Espagne ti na Bilbao donc na salaka soki jour mo na Belgique ok ouais mais c'est quoi tant comme na Bilbao mundamba ki na bazamba ndikwa bana oui nazwaki bis na Bruxelles na kiti na ville moko Santander place bandeko na bazalaki bon bazali na connaissance na ba connaissance na Bilbao ba meminga ndenge ezala ba meminga na exotique moko boye po connaissance na bango azali na musala fois kozwanga na exotique wana ba hiver après ba bonne fête wana vandati ba 01 na moni pe noko ngo aye obima ba ka exotique azwinga to kene wana ozolenga malili to kenda kotanga na palais na yazo futela pe chambre lelo akomane marié na vie na ye a futela chambre mbeto agaya tout alakisi nga chambre ngo tala douche boye a chauffer moi ba madesu ka ndenge ezalaka sali moi ba damage wana
to dame mais nazo me retrouver ka tena mona ka ba flou vie continue na mona ka flou do siko bonga ba makamo parfois ozana mutu obulaki yango me oyanga yaneti obulaki to okuta nango ka ya brisque bongo ko improviser aussi na ko mona ngo ka donc moi désordre mais comme amikili to pigle kaka OK sikoyo boule na yo ezalaki ozonga to boule ezalaki otikala ndeto kutani bo te vrai boule nge ezalaki ke ndenge pona bano betela me ba master kina lukaka mukanda na zonga na kesala boulot nanga po wana déjà esprit ekotelinga osilisi bachika ndenge ezalaka il faut o percer kaka na makambo yango mais yo ebi mikanda poto lelo lobi lelo ti okomo mesana na koumela ti na ndenge na komesana pe na koumela na koma na ndeti batutu ouais bon sikoyo bon mais quand même boulot zala là la bêtise de salaka fallait boulot les zala siko boulot ndenge na ba réalité za mo ebele ba diplôme les zala ba diplôme même ananda una ba diplôme non ekenda hein au boulot ngo susu boko boulot o ebike ne baloba on étudie pas pour l'école on étudie pour on étudie bien on étudie pas pour l'école on étudie pour la vie donc ndenge na tanga na koloba ke yango na koma ko salela na vie nyonso na koma maintenant ko appliquer yango yango pe o sala ke ti lelo to meka ko évoluer donc oui yango na me awa pe na meka kinanga ti yango me o kende boye ba lingana no ba bandola kiso makama en espagnol histoire en espagnol donc musu zo sauter yo wana kuto yesika donc e sauter na monika on a mutu na makambo ebela Congo ndenge moi ba engagement comme boye simbaka te siko maintenant yo tango yo komakawa bon déjà là on komia espagnol déjà c'est pas facile aussi hein si on a langue na nini comment on sala que on s'adapter ça une oui bon nga vraiment na loba na beta kande na lobi e pas mutu wana na sala ce 4 jours na ibise lagi sangaka bato ngo yo basala ka makambo bato ba ko orienter bato lagi singa na soli na bango ba moni normal ba meminga mbala mo hotel mo na beti soki 2 semaines ba meminga na ndaku na bango ndaku ya 3 chambres mutu na chambre ne banda bazwaki nga na makambo wana après 1 mois ba elagi sanga ndenge ni na ko bando ye ko l'espagnol ba meminga na école espagnol na bando ye ko la du fait que niveau ya intellectualisme ezalaki moi likolo makaba tu na bino na bateau parfois ba ya batanga te ba mona yo zo répondre na moi facilité babi yo déjà ko ça la formation donc j'ai pas même eu le temps ya ko yeko l'espagnol dans 2 semaines mbala mo bazwelinga formation ya hôtellerie ngape na sepelaki na po boule za na nuka ya Congo na moni hôtellerie ezalaki ba ezaineti ba moi ba département ya non na ko benga ngoneti oui na département na biso ya géographie gestion d'environnement ba ko kotisa neti ba sous branche musu neti ba hôtellerie ezaineti ba biloko moko ya sika na mo na sepeli kuta nonde batininga bongo na kimila ngo kaka l'un des jours na kozonga nga pe na lagisi bao baza kuna na bani na ngo hôtellerie na sali 2 mois na okutana na formation mususu elandanga ya peinture na placo wana ezalaki ya une année mais ozo contribuer sécurité sociale pe bazo futa onde ba futaka ba travailler tout donc comme il est dans bani da musala mbala mo wana na ba carte na biso ba pesa pour ne pas citer le nom mais biso ba pia na autorisation à travailler mbala moko na bani osala na kendaka tout tina ne évoluer ki na beti une année na silisi yango na sali pe ba formation mususu siko par rapport ya vie au nom de Kinshasa parce que vous avez quand même moi otaki na une bonne famille hein. Alors par rapport ya vie au nom de Kinshasa na vie au trouver na poto osaki différence on a des temps au manager qui différence on yo mo ki vie ezaki meilleur pour yo tout sachant que ya ozo vivre pe yo moko hein vous allez combien indépendant bon en tout cas quel que soit na olobake s'il faut faire vraiment un très bon parallélisme et comparaison il y a poto ezalaika netike ozomona nyonso komi
calme obela oza na place okokende donc ya donc ezosenga kudu te osomba novalgine osomba soki aspirine nayebi te soki bakisi yango existaka donc bani otala baparametre wana nyonso na mwa mbongo mpo déjà naza kuna place nazosala na temps wana nayeba c'était na 2008 bon 2007 bani da kosala ti ba 2008 mon salaire na temps wana je sais pas au moins ba presse wana tout na Kinshasa e bando futa vumate media na Kinshasa bando futa ezaika bato babimi okesala ba interview na yo soki olingo sengela kuna soki ndenge nini mais oyo wana ezalaki vima bazo foot chaque fin du mois $50 batielo na enveloppe kaniso zo $50 mais oyawa oyo kutana boulot mo ba peso déjà 1200 boulot ngo pezaka ocha peinture ce qu'il faut faire yo mo kuju mbongo monana na vina ote biso zaidi o dépendre na bapara mo kuta na mbongo monana na vina ote donc le choix est clair o monika ekutu makambo wana na siku na ozonga nanga pe sute na tigali nanga oh maman poli la maman bata yo ozo o tigali na yo. Alors, difficulté ni yo kutana ngo awa to kende biso ngwa nini parce que to yeux un peu à pied levé. Difficulté ni yo kutana ngo awa na mboka oyo. Na Espagne. Sur tous les plans ouais. Bon moi ba difficulté parfois pour être honnête o biso mo to milugelaka. Oebigara oya moi coopération tout okutani pena moi makamu nango ondimi gagat. Mais difficulté boye so give make OK na droit chemin. En tout cas, je vais dire non. Non. Okota be monde cop. Okota kapé. So ina boy batu bayebinga bagoloba ki akota ka kutu ayebi yango don akota ka yango. Na kota ka yango. Na kota ka yango. C'est facile monde wana. Pona yo. Parce que les gens sont monde on est alors le côté monde est-ce que monde est facile monde de coopération. Bon attenavement. Ezalaki facile mais comme dit le Kinois zala pe na mbangu non bouletok sigo po solingo boya mbangu tika pe cop c'est ce que moi j'ai fait donc na kota ki yango moi mayelo OK tozwaka na Kinshasa to mema ya obeneti na monde mais ba intéressant ka to yo mo zaki intéressé au monde bon neti parfois kutu na bosani omoni na poto to vivare mususu so sala ke na ba aide na okuta na période mo ba katio ba aide oyambi pe moi bandeko na palais aide ezalaka te mais faut bofuta ndako batu makambu tu nga ba memanga te nga moko ka na mutu na nde na bano mona batu bazobundana bundana nga moko na m'intéresser ti nga mona mikotisi oh mutamema ka to mtala saute te mutalaki sanga kopte parce que kopé beleza batu mutanvier à moni par exemple de moi ça là on est envier yo do mtala saute non kolakisa en tout cas non non nga mutalaki sanga kopte donc na mona ka ndenge bazo sala na kutani pe ne loko mo wepa na nga na bi o pe na wo sala ngo boye na meka ndenge na mona bakoti ti basali na koti pe na koti na pesi na moni ke bien et pesi nga sikoyo sukali wana siko muko bambita ko zalani bambita ko zalani bambita la ko wa histoire mo non c'était un peu bon nga we bien na sali ko bati okanga te ba okanga na makamo wezanga mutu na makolo nazo voyager na France quand ndenge zala bandeko na biso ba période ba ko tebele bana badoki te na che bango na car na golo bateke bafunda kanga te mais na comprena te na koti na France ka na rompoint mo boye na mona bambila babimelanga bakutinga na tout 4 personnes sans badoki mbala moko bazwinga bango batiki bango na bano mona net kutuke ezalaka na sami mais na moni vima babi no yo force la bolo na salipe donc ça dit tout on est pour nettement aider nous aider bandi ouais donc na kota savent ma personne va me contredire na kota ba makambo wana ka pona ko aider obeta yi combien de temps kuna boloko en tout cas bon na umela ki vraiment mingi na sai 8 mois au milieu mais c'est bon ouais bi 8 mois na camarade mo boy bakanga ga asali 4 mois yena ebite na makamuni mukola bima nga mutu na ndo yambaye ne biso c'est combien de tabi 4 mois na bi 4 mois belé boy
nga si on est obeta double na ngoti lelo mais amakamo webi mutute ouais donc ce qui c'est un peu ça me conseil par rapport il y a vie à cop pour yo c'est le mon expérience aujourd'hui na makambo na o ça me batuni ah netinga vraiment na conseil te ba misusu simbela bango ba misusu pe basala ngo ti basilisa bakanga bango te nani legina j'ai jamais mutu awotinda surtout so inatika so ekutu na linga ngo même pas pona mona ngo mabe comment na otinda legina nga te na biso ko yebise ni par rapport à quoi pour na webise ko mega te parce que nyonso tokolo ba mais prison ba obeto fimbu te ka esprit no mo we bando beto fimbu prison ba obeto fimbu te muta o maltraité parfois so côté ineti na ba vie ya ba viol ba vie wana parfois ba ko maltraité mais le reste muta obeto te bazo ya mboku tu bien oye boye mais ka esprit na yo e bato kanisa lelo na mondenge koma ya WhatsApp boyo na WhatsApp te TikTok omona ga te téléphone na pa mobenga ga te ozalaga mutu boye o supporter onde on péter ba plomb donc c'est un peu ça. Alors ndeko Fabrice okoma na poto awa pona yo sikoyo omona ka ndenge nini o réussir vie na yo to fallait que tous allons qu'on pona yo normalement o réussir vie na poto to c'est-à-dire pendant micro sauver la poto bon ko réussir na goloba s'il faut qu'on se compare na ba misusu na goloba teke na réussir ça ou na réussir ça te donc j'ai fait maintenant ma vie na ndenge nini na kota na monde business business mo normal na mi komisi na comme entrepreneur na sala ba boutique na ngana Kinshasa ya marque Zara comme eza marque mogo espagnol j'ai la facilité à oser ba article na bandi déjà na gikwit na sali moko soki ba image na opesa yo obandia pour bien gikwit na gikwit ouais la charité bien ordonnée commence par soi-même donc c'était prévu na sala gikwit na Kinshasa mais ami oyo amemaki ami oyo yambaginga eto komi to bandia gikwit ya kutani na situation moko ya day abimi ake côté ya kendo kunda oncle akufaki na zeli était permetaki te il a fallu pe nazonga potopo petit frère nanga fala balawa donc comme juste yango nazwaki tante ya ko sala o ya Kinshasa na salika ya gikwit ko mona ba image na poto wa bulu ngini oge sala parce que non na mona yango te na mona ga bato na ke a sala ba faire na ye kotonga na Kinshasa kotonga makamunyo so faire na Kinshasa yo bula okini osala affaire na gikwiti c'est-à-dire aux hommes de ba retour au bercail c'est-à-dire yo aux hommes na kuna pona ni pona pona gikwiti bon nde na ucho ebisa yo moi je suis na Kinshasa na botami na kin mais vie na nga mobimba na passé on a gikwiti je me considère comme gikwitois aujourd'hui quand tu ndenge nini alors ngana naza lelo biso to parmi bato ba discuter les mois moké décentralisation pour na koboya étouffement comme na Kinshasa donc il faut qu'on pense ko ne baloba ko pensager o nyonso na Kinshasa bato biso tangi na internat biso to tangi na internat ezalaki boke na internat na kati ya zamba bomona vraiment bato ba vivre neti na Kinshasa ba magasin o nyonso eza na Kinshasa ba maga ba maputa ba période appel Z nyonso ezali donc mutat bato parfois bana bakomika na posa parfois baya ba vacances mais mutate na tinage azwa famille na ba yova na Kinshasa donc c'est ce qu'on appelle la décentralisation donc nyonso oyo mutakozwa kande to na potot lelo netinga pona sala vie na kutana mutu mususu na même pas na grande ville na ville na nga o nako compare parfois neti baki santo mais na mona mutu azawa zo bisanga na grande ville Bilbao ça fait 15 ans qu'on maté mais c'est juste 35 ou 40 km na autoroute coûte 20 minutes à peine en voiture makenda gate pour mon arrêté kuna oreluga nini donc on se za kuna koto ezali je me suis dit non pourquoi to tchaka ngo kaka na
pourquoi makambo il faut kaka to tiango na Kinshasa oko memelango pe bataki quit et surtout neti na monde ngo ya bilamba bien que ça cher biso tozana na poto bilamba o ya cher basela ngo batu bana mbongo donc nga pe na che o na che na quit ezali po ba o bana mbongo ba mega kosoma so to kochela pe ba oyo ya classe AC to kochela bango sima mais to kozala teke nyonso to memango kana Kinshasa je me suis dit oh nga naza mutaki quit sudi bandundu na memango vuma kuna je pense que et kamusi batu na ndenga bilamba ngo pe ba moni e kamusi mais pourquoi tiango na quit na tiango na koloba na volonté na nga. Est-ce que ça marche? Na pesa exemple na zala neti exemplaire. Est-ce que ça marche bien? Bon, Eze Bandeli, ça fait 1 mois. Déjà idée on a en tout cas coup de chapeau hein, félicitations déjà, mais est-ce que ça marche bien? Oui, ça fait 1 mois. Nakolo bate kezo kende mabeyo yebika no le début a été toujours difficile. Oui, mais je pense que batu bako mesana, mais nazala kiana, je vais dire na tekaki na monaki o chepe logo 200 € mutaya bimisi 200 € asombi. Na kikwit mutabimisi 200 € asombi mutu moko temi balé pété. Basomi mogo donc c'est un peu ça na linga yiteke mutu po ala tabie fois ya kaka na Kinshasa. Bon, par rapport à ma capacité na nga na salité que ya munene go servir equity mobimba mais na sali oyo na go sala na bozina nga en tout cas na moni batu betela nga maboko donc ba sepeli initiative wana na yawa na okutana batu mususu wer ba moni yango na ba TikTok babi ngape na gesa na mbandaka ngape na gesa la boyo moni ka keno to pesi batu na game na au moins il y a de petits bateaux moi maïele donc c'est comme ça et surtout congolais azalaga plus na makamona so amoni amuninga salinga pena sala donc nous soit des alaga pour une évolution non mais quand même les innovation idée moi malamu batu faut balandaka ouais félicitations je vais pas empêcher les gens ouais donc faut ce qu'on a sur la souka ezaki vite fait to yambaki yo alors projet no ezani à part le roi qui cuisine projet Zanine et puis le basuka pour aussi ça nabiso intervention nabiso. Bon, projet nanga ezali vumaki na meka kosala ngo na ba ville ebele. Donc ndenge tozol nazo bundana na meka kosala ngo na ba ville ebele le logi kui deuxième je pense bien en octobre de Kozala Kinshasa pourquoi pas na Lubumbashi parce qu'on est congolais partout na Kozaleze pas nanga mais toko viser pas plus Kinshasa faut viser pe ba côté mususu ata kute ko simba ou ko simba te mais essentiel foot andaku et foot ba travailler nga pata na 100 francs mais et mega ko servir parti ou contre wana oyo eloko mo esali donc nga plus la décentralisation et pourquoi pas que mbongo soge monani ko tia alimentation là au lia o tia nga na Kinshasa tia alimentation apoto na gikuit si je parle plus na gikuit po quand on a eu la charité bien nous donner comment parce que même si des gikuit donc bani na gikuit o tia na kengo tia wapi c'est un peu ça donc bato bazo pe boulwana ke ba go sala to banana ko tonga bisika na bisote voilà pesa mbote tout c'est ça bon mbote na ngate po bato baza mo ebele mais parfois mbote na wo pesa na jeune couple oyo esali ke ezongisanga na tonton na Poxiana ba ucho bala na ça fait 2 semaines donc bonne vie d'ensemble na master nanga honorable Fisto Buka wana vma na master nanga musu papi mboma na ba master tout na tangi ba kombo na bino te bala gorge banani donc bambote na bino angwana voilà. Merci Nabandeko Bonadiviso, je crois que c'est un exemple à suivre. Au moni batu belé baza limité kaka na Kinshasa or Congo attend babara Congo est vaste, Congo est vierge. Au moni ba exemple à suivre. Donc ça dit au moins le wana mukione ki na mboka moko boye. C'est comme ça et puis évolution batu pe ba komi ko évoluer ba komi moi voilà. En tout cas merci encore coup de chapeau. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, samedi le 31, Oyo, Toza na Zaragoza, Tozalawana, Bissonio, Bana Libanda de partout. Kobuka na te, la journée na biso, Yaka, Tokuta na Tozala. Na certes, biso patience, Tozala pour l'animation, il y a patience TV,
bato nyonso bakozala wana, président Sami, tout le monde, président JC, tozala wana. Baidi Mayukwa bakozala wana, tozala wana biso tout bana libanda. Eza ba grâce moko boy parce que belé batiki biso ta ba tchétché bato tika biso, bato tika biso belé mais bato bozali ou tozali. To ya to témoigner, au moins ko kuta na auto kuta le 31 wana. Eza témoignage monene, c'est-à-dire et puis te rendre grâce pa Nzambe parce que Nzambe ne muta bateli biso to komiti na batan o tozali do pour boy banzela to deki. D'ici là, portez-vous bien. Je crois que dans vos ongles, les soins de Ronaldo, mon à pied levé. Ouais, na osepela la makasi, surtout to beta na masolo. Na lingami masolo environnement. Wala parfois nga mona wala non à Paris. To sola sigo masolo a bien. Ce que aussi ça boy. Okoyi bisa bateau bagoya poto sika. Na c'est l'expérience na oyi ça ba moni to sisi wana. Na c'est loka 1 minute bateau ya poto sika bisa ba moni to sisa wana. Oya Monique a poto sika yo vandisi ali pesa un conseil. Bon, moi oye sika. OK. Na ge commissaire na classe parce que je l'ai toujours dit exactement cop elegi ya classe. Bien que foutaka maleme mais il y a un vrai cop. Donc tanga classe surtout na poto awa o sala nyonso yo lingi o zo o nyonso za na ngoposa. So salika. Nani vieux ya mukolo vieux mukolo et pour balinga pe bayati vieux le somso mikolo tu baza maroba biso ba poto ska comme poto yipsini vieux débrier ngana ibide na webiso ni yo moko hebe loko ha ko luka poso na zongi so classe o linga te na mona te sika ko tinda hein c'est vieux formation vieux abula retard voilà allez tout le bien la vie bye pour le mode de formation évalué officiel sentiment na ya liboso naza na plaisir ya gros parce que mambaboye na monde entier na kati ya ville ntoki piti tomona wana tokesumelaka na Kinshasa azoprofite na occasion oyo présence ya elenge mobali oyo Kiki Mafolo de l'Espagne auti mikili aye fungola maison ya SAP awa na Kikwiti. Alors na cadre de la sapologie bobanga na bino te bavole nyonso ya SAP awa na Mafolo mode fondation ezali soko ye na nkewa okozwa soko ye blouson okozwa soko ye peke no classique na marque ya baministre okozwa soko olingi mpe pièce okozwa nyonso banda na lolonzo autrement appelé montre oye na linete oye na mokoto oye na costume oye na poso do na kati ya maison oyo ezali na kati ya maison ezali yo mutu oza na mbongo ça mpenza délinquance te ezaki voyou te ça il faut avoir des nzimu il faut avoir de l'argent oya ekobanga te oyo azali mwana na biso mwana Kikwiti na ya Kikwiti grandi ya Kikwiti nde ayeli biso masolo ya bilamba parce que so totali banda monde banda Jésus Christ alata banda monde banda bakunda mutu na ndako te bakunda mutu na kar te autrement appelé nyere bakunda mutu na bilamba nde yango sikoyo Kiki Mafolo mwana Kikwiti ayokeli biso mawa abi inutile ya otinda suba bantuku na mikili na kini na kati ya Kikwiti adresse eza kaka moko boulevard national croisement Kimpwanza immeuble Romanda la Fortune Tete donc adresse eza kaka moko yo le banquier yo chef ya communication bato nyonso basali nkeke adresse yango ya forme adresse eza moko ya forme na kati to batula mpaka ese tokoki kokota o reve bapla twali awa na kati ya maison twali awa na kati ya maison Mafolo mode na kati ya maison Mafolo mode formation nouvelle vision de la SAP awa ezali Zara na Zara SAP sans injure sans insulte awa balicha Zara licha Zara oyeboye bafotine Zara oyo croisé Zara toujours
Zara en provenance de Mputu. Zara possible Zara. Toye sikoyo awa tozana blouson. Oyo. Donc directement son côté n'a rangé Oyo, on raisonnait directement qu'une personne master boss Nyarkos. La nouvelle vision de la femme. La nouvelle vision de la femme. Blouson, Mabende, Zara. Donc, awa, Zara na Zara. On se mona blouson pour la magayabu. On pour la mission. Blouson, Zara. Donc, plein d'idées, des fois des. Ceux qui ont awa, toujours. Zara. Zara, système, complexe, pas na bandundu, pas na gipit. On se mona, on descend pamplemousse. Zara descend pamplemousse. On se comprend la couleur. Donc, des fois des. On y est si quoi awa. Côté ba merengue, nge place oyo. Est-ce que vous voyez que biso mibali, côté on dépense trop pour la bandi d'orongo. La bandi d'orongo, on dépense au salaire là-bas, on a trop. Dans la pointière à ma mère, Sarah toujours. Fermé, Sarah toujours, deux couleurs. Soirée, na noir. Soirée, noir. Oyo, maman, on couleur d'igno. Rose, yangoyo. Rose, rouge bordeaux. Oyo. Donc multicolore. Donc, ma papa a dit tout pour la soirée à Zara. D'ailleurs, Nakatia, ma folle au monde. Donc, ma solo, et Zali. Donc, qu'est-ce que côté Mibali? Côté Mibali. Côté à mon côté Mibali. Côté mon côté Mibali. Côté Mibali, s'il vous plaît. Ah, papa, on va déjà au Timba. Donc, vous voyez, Awa, nous sommes le tracteur, il y a Corbeau. Sarah toujours. Vous voyez, Awa, Turoko, la paire de chasse. Sarah. Donc, elle est